Zorando bimano na mobali ya batu, ozoningo yo minimiser moi sa batu po oyo ke lengi oyo yo krayo po yo krango et pécho siko liboma okomo lo baba n'importe quoi. Confirmant que est-ce que ça est na confirmant on a le karapeka anelenga Congo pona makambu na ye wana makambu ka kotaka ba makambu ya batu siko lelo toza api akota imambu ya Mike le lobby mike aza moi ça menga na ebite soki benji mi soki benjima soki ndali mobali ni wana maître na ebite so ayoka ba makambo moi sina eteninga bimana ba mibali ya batu bisanga mutu aza marié o aza na foyer na ye donc yoki ko tonoka likamba foyer moko ya batu boye kaka emsupo ba pesa tioka elengi moi il y a jour moko il faut tiser à Mike te faut tiser à Mike ya sene bongo bela ba fio ya buki na ville ya Kinshasa oh ya buki frère Mike pa viangola tokende wa buki ba fille belo ba bimina ba miso ya ba internet na ba miso ba bimina Mike Kalambai yebisa ngai moi sinyango sepe mobile ne na ko bandeti mobile ne akomi ndo atalati bilamba ba nyoso ba monika alati ni bilamba te na o sepe o le kapé na TV o finga pe moi sinezo bima pe ayo kata soni te o bima pe ko lo bake ngai ya na ngai mobile bima na yo commissaire ya na o mais on est arme ba faible on est arme ba faible moi so bima na mobile so bima na mobile na yo moko ataza na moi si fondi make aza mobile na nga soko zo bomba se ko faible ninga obeta wana pe meka mbango borsere na moni pour degré ba photo ne bimi force wa bimi si wana na ebité wana nyama toni d'ailleurs na lo baka maître on ne fait pas bêta obo beta moi si na niveau na pour moi ça nyama en fait moi ça esclaveté yem nani penyele msozo déclarer ka ba droit soni kaka ya muto yake obima kenonga grand frère na ngai to kolina bango na balingwa ebemba bana lingwa so ba journaliste tant to sala ba analyse na msozo côté la muto na to sala ngo pona profit ke muto na emso abima na yo oh kasi ndeti ba Yvette Kalombo wana en fait obana côté la Mike loka soki Mike Kalamba yawa lele ba preuve bimi ko bima na Mike Kalamba monte ko za obimi lâche obimi Josué toke ka poilu obimi nani obimi faible en esprit obeta li solo mbanda opesa mbanda gaz obeta li solo mbanda mobala bima na yo comme c'est grand frère arma ba faible totalement est-ce que Maramba Yvette tu vois déjà vraiment solo ça averti sa peine biso pona tangi biso no stoba mamba Maikamba pona tangi ba fille belité etata ebiote te ba fille belé ko te atanga yebinga te ba te belé ko internet ba te belé ko awa ba te belé internet ba te ko belé internet ngana oyebisa yo ozo comprendre ba to ba ze belé internet so ba sala ba internet ba oba yeba na kutu koleka kutu susu soki Yvette Kalombo wana ba leka pe na bemission na tefe ba sala kutu biso kutu sepela na Mike Kalamba ya mobali kitoko to mona ba tebele ba leka ba certains concepts pour vraiment apprendre à chouchouter votre peau. La peau a besoin de la communication, la peau elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajaccio, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère mbongo le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tine dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion,
conteneur na ba matériel de construction oya bibende o ba bengi bibende ya lolenge nyonso de toute forme, y compris ba big low cost. Frigo, congélateur, nyonso lingi et koki kokine. Ça c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits okolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto ezikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, au Kozwabso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux yeux gauche nayo, et comme mauti na Yellow Storage. Wana référence monnaie. Tous allez juste na Simana Yango. Ou soit, na station à Barking, na coin oya Nandos. Na coin oya Nandos, nous sommes au Kozwab bis nyonso moni Nicolo, au kiti na 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté nayo. Au commune ainsi qu'on soit solution à la makambo nayo nyonso. Mona Congo, Yango Oyo. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembela biso tu. Toko diembela biso nyonso. Toko diembela biso nyonso. Elengia Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à notre site parce que nous sommes les premiers sites dans notre pays. Il y a reçu trophée Elengia Congo. Ah, et ça l'a bien. Où ça on a un site où ils ont parmi les sites numéro 1 à Mboga Nabiso. Et merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à tous les journalistes au Balekan Elengia Congo. Et pourquoi pas Biso ba Auto Salam Sala. Baloba Kyo, Basala Kinon, Elengia Congo. Toujours très fort. Donc, 150 000 abonnés. Donc, ils ont li Panango Bate. Merci à vous. L'actualité dominée, donc, Liwa ya Pouloulou, mais aujourd'hui, Maramoussou Souye, on a la vraiment. Pourquoi Karabiso ba Congolais, donc, Frère Mike Kalambay, Balobi Secret Bimi. Mais je vais parler par rapport à ça, moi-même, mais aujourd'hui, je suis avec Dorcas Ross de la presse congolaise. Donc, avant de commencer bien cette émission, merci beaucoup à Julia Mbala, à côté de la Bissau depuis Canada, la Canadienne Julia Mbala, toute la famille Mbala, femme très très responsable. Et merci à vous. Merci à Bibiche Makengo depuis Paris. Merci à vous. Merci aussi à Bibi Mapé Samaboko Bank. Nabo Sanité Odilon Mampouya Monvier. Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable et merci beaucoup. Et merci beaucoup parce que à côté de faire un lobby,
La beauté a un nom, Grâce Beauté, donc Balobi, l'architecte par excellence de votre beauté, Grâce Beauté. Ah! Pose un apo kitoko luka Grâce Beauté, donc Yende Asukisi, Talaka Balobi, l'architecte de votre beauté. Donc merci beaucoup Grâce Beauté, l'architecte par excellence de votre beauté, Grâce Beauté. Je suis avec Ross de la presse congolaise, Milolo Beta Minamboka. Grosse Ross, d'abord ça va? Oui, ça va Mathieu. Santé bonne. Kitoko. Merveille. Merci pareillement. Rolls. Ça a été la pêche parce que Tokutani Lelo. Rolls, frère Mike Kalamai, pour la 40e fois, Nazoye Bapete, Maman Peniel Lobby Azaki en direct à Lobby, à Vinae. Et salut d'abord, Boni. Bon, oui, ça n'a pas si, en tant que femme africaine, Naza moi si le corps, moi si nyonso, d'autant que moi moninga moi si olila, il s'est nga moi pas si moko. Donc c'est nga moi pas si moko. Pour frère Mike Kalamai, batbaye batte que Mike Kalamai a maître. Ah? Ah maître. Bobi no bite ka maître. Oh, bobi no kasi bo basala mamba sola ki pasteur wana soki frère wana. Ba oyemba na bango ndeza ba wira ba oyemba na bango. Ozo comprendre ndeye pa oyemba na ye. Aza nende binu bukanisa. Taza maître oluka mbongo na ye. Frère Mike Kalamba yo abimisa bato ebele ba bongwani na kombo na ya musala na ye. Yozo benga maître. Matito za isaka mutunya bonga bana sima ya nzema Mike Kalamba. Mike Kalamba ya te ya nani mema na église. Marais tout beta ba masolo ezanango soki ni te mutu mo azane pasteur te to azane frère morote azoye manika un simple mutu mo yemba ne kaka musique chrétien yo ke lubake aza pasteur to aza musa nzambe bongo ba maître maître donc ba maître ba sala cop nyonso comprends cop nyonso so pa monelo mo eza boy pa obimisa pe mutu mbongo po a maître donc a maître donc yeli ki maître ne squat on a ninga musique. So na kotala nyonso wana ne mère aleli lobi Maman Peniel il faut tes apena. Il faut tes a Mike te. Faut tes a Mike ya sene bongo bela ba fio ya buki na vila Kinshasa. Oh ya buki. Frère Mike pa viangola. Tokende wa buki. Ba fie belo ba bimina ba miso ya ba internet. Na ba miso ba bimina Mike Kalambai. Yebisa ngai. Moi sinyango sepela mobile ne na kulu bandeti mobile ne akomi ndo atalati bilamba ba nyonso ba monika alati ni bilamba te na osepela. Mutu nyanga osepela mbala ndumba lolenge wana. Moninga yonga foka catholique. Franchement, ngaka fo catholique. Pour ba église yebi ba réveil eyo baby c'est la biso ba makambo. Toto jena catholique na biso ba biloko ezaiti. Franchement. Eza quitté. Pasteur oté en église oyembaka ermo ba mona ba oyo kuna na nanyo ermo ba monyo na nanyo finalement yebisanga oza oyemba chanson chrétien obwaki mutu na kati yebisanga ete mtia obwaka bat ndeti ba bosela bomona ba mabanga pena yebando oya kaka libosesa ki musique nzambe oyoka libanga te mais lele koma ba obwaka bat na kati ya musique nzambe. Mais est-ce que c'est important à faire on a ça la direct vraiment famille na bango ma foi na bango est-ce que taliban. Mais oui ngana encourager ça pena important nga pena ko etale makamnyo so pena poto yeba kité mwana wa mundela mbandaka oyo mwana wa mundela mbandaka mwana wa mundela mbandaka bando le kazo finga Peniel butumoi lelo to moni ba réalité lelo to moni ke yemta bimana Mike Kalambai nani yango oboye bi mwana wa mundela mbandaka tasala mambo bi mission alika na TV soit disant que yaza intelo soit disant que yaza maele nzoka ndo bimano na mobala batu ozoningo yo minimiser moi ça batu po oyo ke lengi oyo yo ka yo po yo kango al epesio siko liboma okomolo baba n'importe quoi. Au confirmant est-ce que ça solo na confirmant on a le kaka peka anelenga Kongo pona makambu na ye wana makambu ka kota ba makambu ya batu siko lelo toza api akota imambu ya Mike lelo bimike aza moi ça mainga na ebite soki benji soki na mobile ni wana maître na ebite so ayoka ba makambu moi sina eteninga bimana ba mibali ya batu yebisanga mutu aza marié o aza na foyer na ye. Donc yo ke ko tonoka likamba foyer moko ya batu boye kaka emsupo ba pesa ki oka elengi mo ya jour moko okomo yo ke la ka mutu zuwa oh poni batu zuwa linga basa ba kosa likate yo basana boka yo mo kosa lika mona nina mo amki komso ya solo alo kompe ko luka o coincer moi so za ndaka libala yo kasi mutu za ndaka libala po ya ko pikula epe na bima ndaka libala foza la emati foza la pena mutu pena balida akoti na ndako ala bimika bo me foza pena fille
faut ça da fille si ko y déjà ça ba fille na tata da ba fille ba libabi au point pendant le lenge pena ba ndinga za ba forme na ye moi swana lelo to nyeto bata lelo ke emso nga za ta sope moi sa nani yo ba ninga ne bongo yo ba midat ba ninga ne ba mida pour ba on so ba lo poso wana biso tana biso ba lo poso normal au point ba ninga ne ba mida ba te bele ba basa ba ya ba opposé na biso nani Martin Fayulu ba basa ba ba meti ba nini siko ye métis mo ya mbandaka ye bisanga olanda etolo mo mutu moko boye o isi abala ole kapé na TV oloba esopi nazo comprendre jusque là parce que toujours sur la mamba frère Mike me koti mundele ya mbandaka je ne comprends pas izanani te mundela mbandaka sikoyo ye siko ndefa yeba esika vanda yeba tipo komuni mtibimi na katite komuna ebimi ke abimaka na mai kalambai mais si je bimana mai kalambai te petite sœur ya Peniel abimana frère mai kalambai journaliste ngana ba wana mamba famille mamba leka Peniel ngeta lingate biso toloba biso batu mususu tozali banda tango bimana mobala mutu faut yeba ko respecter et de un mois sine andako pour otika la kozala pouvoir na mois sine andako aucun jamais olanda mati yo obimana na mobala batu ole kapé na TV o finga pe moi sinezo bima pe ayo kata sonité o bima pe ko loba ke ngai ya na ngai mobalo bima na yo commissaire ya na o mais on est arme ba faible on est arme ba faible moi so bima na mobali so bima na mobali na yo moko ataza na moi si fondi make aza mobali na nga soko zo bomba c'est quoi faible o banga mbanda na mususu. Vous comprenez? Oh, il y a un monde qui ba HPL, so talipé M sous âge né les l'open des aboués. M so azo nasé dans les 36 ou 38 ans, c'est déjà beaucoup. Pour moi c'est déjà so comme na âge on a fulu ke longa nzambe so monde mamboye simbati. So monde mamboye simbati pena âge à 38 36 et comme a luke longa nzambe po atoza kitoko ndeni ni fasa rebando changer malema lemboebi. Au monde longezo changer. Ils ont changé malembe. Ce que tant qu'on appelle na 40 ans, on peut qu'il y a qui au fané. Moni Peniel wana. Peniel à moi mukia mukolote ouais bien. Voilà mesdames et messieurs, donc vous comprenez biso parce que tous avez na resto ba courant qui donc qui vraiment donc tout ça en direct dans notre véhicule dans tous autres tambola, tous continuer mission et Dorcas tout bando solo là nabi eza nani oyo zolobake et ceux qui mundele ceux qui yani na comprendre ouais bato ba yebi mundela mbanda ka biso mundela mbanda kiza nani en fait ba yebi ba wa bande o l'école ba mamba mai kalambai ba tutu ba yebi donc tout nenga ndaba ndo beta ba masolo wana donzo kandi za ngo bazuwa ndi mtizo sala mais ngai so naza mwasi ya mutu naza kuna temps beta histoire na été pour neza arma ba faible mobalo bima na olo bake wana grand frère nanga grand frère na bolala ne mbet moko grand frère na bukayo do obomba no maskele o mofoza mutama be c'est quoi ndet nanga pena na ko beta kutu lisola mobali nanga moko boete na ke lo bake wana grand frère nanga esimba te ezanani au juste ulika nata kombone oui na otanga kombonga na tanete ba PC là ebi ba otala ba yebi ke muto abeta ba masola mai kalambai ndela mbandaka internet ba yebi o alika na TV ndo ba mama mai kalambai siko pona yo divorce ya mai kalambai na mama Peniel pito osepeli na ngoto bazonga na ba elo ni esila te mamnyo se sila kana ngo mate mamnyo se sila tout compte ko baketo bona biso tout compte ko bakena bona ngape libale sili mais moi minimum ya respect wana na moi so za ekola nembe tout moko ozo comprendre fo ezalaka yokolo baka teke mbamoke oluka mobali moi so za kina o humilier na miso batu na ninga obeta wana pe me gamba ngo borser na monde pour dégâts ba photo ne bimi force wa bimi si wana na ebite wana ni amatoni d'ailleurs na lo baka maître on ne fait pas bêta. Au bon bêta moi si na niveau na pour moi ça zania en fait moi ça esclave té yem nani Peniel em so déclarer ka ba droit na yi peto tali to moni ba tumsu ba journaliste msu bozolo ba na utsuko benga mai kalamba isiko na tota na page journaliste moi ebani na pe na tina tanga kombo na été abiki na utso na mai kalamba nazo lingana na ça l'émission skolo Peniel wana ko sambo to bozwa mamba bat bakota ngo mamba mo sa mobali bakota li mo sa mobali bakota ngo te
to bakenda la chambre bino bozala te fait beaucoup de temps na chambre to bakenda ko sala bozala kate en fait yo kasi penyeli wana tsazo sa bongo miso ba ke mobali azo exposer mobali na ye yesanga mobali no za no ba biso kalala basi nyoso na kinyo sepela bino bozala na ye ba biso kabimaka la fi nyoso na ki chasa awa est-ce que ça lo bien mati non et ça bien té au monde et ça bien té parce que moi ça ça la zoua quoi ayo ka ngo da trop kabimaka na bata mais faut c'est deux foulées quand même ani amate dans son kaka ya muto yake obimake nonga grand frère aza grand frère na ngai tokolina bango na balingwa ebemba bana lingwa atoka bana lingwa la bolimbisa ngai na biba fio babotola ba mibale ya bato mobala bato to bimisele misu ozo bimake ngale ki na epona simakaka oyo kabilenge opernela oyoka eza pasi eza pasi et pasi pona biso ba fi congolais surtout biso bato za kini awa. Voilà, je souhaite que continue parce que toujours que petit côté à poids lourd, nzele zano moulayi donc merci na bana potonio so baota la biso. Merci à Matou Idole. Donc il y a Deborah Bofando, merci à vous. Merci aussi à Odilon Mampouya, notre Yaya, Oya Kota la biso, Alfred Adi Misaka, respect à vous. Merci à Julia Mbala depuis Canada, la Canadienne. Merci aussi à Olga Mongita. Moninga ya diama ba merci ebele parce que si je ça la passe na mitema ba congolais pe ba congolais pourquoi kaka biso frère Mike c'est notre frère o le loi bongoli sa mitema ya ba to ebele wala maître bongoli sa mutu wala maître wa musa ba maître o a maître o frapper na ya luka mvi na yo benge pasteur a maître temba nzem o a maître kasa meki maître ne sko mimi ngo bon a maître mata maître so il conseille pe sa peine la hôtel conseil na opesa penya za mwasi kitoko aza jeune arozwa pe mobali ne mususu eza na problème te ya na problème te so mutasa ndumba botike pe na vina sana pe kindumba mais mambo libala repose à rater en fait repose à rater mambo libala uzomona donc so eza bongo ki azolinga continuer ki na msusu ke Mike bazala Mike ndeti na ngaso na za ki penye na nyana boya libala wana tida pe kuna nyana ndo lection na ba réseaux sociaux zate ozo comprendre femme moi supportaka moi si femme moi abomba mobali na ya ko pe ko exposer mobali na eto bandula nimbe to moko mabesu ya penye yango wana attaque une femme fallait aluka bomba mobali na ye na ba komi na ka divorce non ba divorce c'était non na ba divorce te le quoi na ba comme na ka divorce ta ko s'exposer ma munyo so boita ta ba betio woneza abino mais parce que ça po biso ba journaliste tant to ya sala ba analyse na biso côté la mutu na to sala ngo pona profit ke mutu na emso abima na yo oh et kasi ndeti ba Yvette Kalombo wana en fait obana côté la Mike loka soki Mike Kalamba yawa lele ba preuve bimi ko bima na Mike Kalamba monte ko za obimi lâche Josué toke kapwalu obimi nani obimi faible en esprit obetali solo mbanda opesa mbanda gaz obetali solo mbanda mobala bimaka na yo comme c'est grand frère arma ba faible totalement est-ce que maramba Yvette tu vois vraiment solo kasi averti sa peine Yvette na biso pona tangi biso no ba mamba maika pona tangi ba fille belité peut-être a bioté te ba fille belé ko te atanga yebinga te ba te belé ko internet ba te belé ko awa batrou te belé internet batrou o belé internet ngana oyebisa yo ozo comprendre bato baze belé internet so basala ba internet ba o ba yeba na kutu koleka kutu msusu soki Yvette Kalombo wana ba leka pe na be mission te fe basala kutu biso kutu sepela na Mike Kalamba ya mobali kitoko to mona ba te belé ba leka basala ngo mais pourquoi ba batangi ba batangi ka Yvette Kalombo tongo bima na mobala muninga fozala obima mobala muninga kasi beta pe mamango karate beta na mama ta pe mamango na mobali na yo na mobali yango omote ka bimilash mobalo bimano zo benye grand frère ngana sala mo impossible na ko katena o mobalo bimano benye grand frère représenter grand frère na misabato oh wana seke sikwa ebisa ke nini donc neza boye kuti yo neza bo beta lisolo na ngana yote donc on le bakute ke ngana ta mwasa mobalo donc ata na mitsana so bazana chambre penye la bengi okoki ko lo bate ba ko tsopo de fleurs likolo. Pour on a droit au bateau, monte que maniza aux esclaves. Aux esclaves, tant qu'on s'en est azaïti aba ne babi kabi nik ba preuve mika bimana Mike Kalamba.
Ndetsonga zaki na ko ba dosa be miso banalise wana te libala wana. Matenga na teti ngana bimana mobali ale na obeta lisolo ba wa mwasi na ndako. Esimba te. Eswaka. Oh esimba te bongo esande esimba te. Donc on valoriser wana mwasi na ndako wana yo osalo kwa kende ti yo leka mic nini. Lobaka bimaka mbambo ke ngana ambanda to bakata biso mibali. Ha? Mobali moko mais oui, lobaka ke ngana ambanda boye mobali na biso. C'est ça. C'est simple. Ezaka bando sa ba hypocrisie mo boye ba makamo bo ba comporter ska bimara na eta bimara na eta tika ba na ba qu'est-ce que c'est mo boye parce que tu es déjà une grande fille aux dans ba 60 ceux qui ba 38 à 36 ans c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup ba oye ba te ba oye ba komi créer te mutu faut komi créer. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à tout le monde. Jordi Samba. Donc, merci à Jordi Samba. Et merci aussi Mathieu Boncher. Désormais, donc, avec Grâce Beauté, Balobi, l'architecte par excellence de votre beauté. Paris, France, États-Unis, de partout, monde entier. Signé Grâce Beauté, merci à vous. Et merci aussi à Julia Mbala. Merci aussi à Adriana, je salue tout le monde au Balinga, Mathieu Boncher, parce que je suis là toujours Elengia Congo, merci du monde entier. Merci aussi à Josué Diasuka, merci à vous. Et pourquoi pas notre patron Laurent Sokoko, héritier voix mon conjage congolaise, gloire de Yake, c'est derrière la caméra, mais pour aussi Sanayo, si j'en y a frère Mike Kalambai, bandimio yo baza malaisé par rapport à comportement naïe, conseil européen sa bango parce que c'est un belé zo soit bango soni marambe belé. Allez, ba yo ka susani mutani maître. Ba ka susani maître ça bon. Ba ki maître on ezo laksani. Au maître le belé ba maître ba otalanga ba imam ba maître za ni domaine ba domaine des belé maître mso za maître caméra maître mso eka ki maître na tsona na ki pasteur maître mso bipe yanga na tsona champ a maître oui peut être maître est-ce que ni ba maître ba mutungisa po ni boulot na ngwana yo lukalia frère en Christ oh aza maître Mathieu aza maître ton oui sister aza maître frère Mike Sem aza frère aza maître en tout cas ba excuser nga ba finga nga ba traiter nga nyonso moi je m'en fous naliaka pa mutu te naliaka pa Mike te na za pe intérêt Mike te na pe intérêt pa ya Peniel soki Peniel te okopenga na yaka ko loba vérité po mamba bango petali na ngate nga na yaka ko contredire nde mutu ya ko loba makam na bango tongo yoko loba likamu faut se présenter ke nga na za pe mwasi na ye azalaki ndeko na ye te azaki ndeko na ta zalaki mwasi na ye faut se présenter ke nga pe na za mwasi na ye na loba makam na para mobali na nga mobali yo abimaka na yo okiloba neke okiloba ke wana grand frère na ndeni. Franchement, il y a des mobile na que ba grand frère Nandé. Frère Mike Otala, c'est aussi simple cette émission. Eh atala ngande ni nyango. Otala, ata conseil. Frère Mike. Eh maître te conseil zaté na conseil opesate. Hein? Na conseil opesate. Merci na je sais pas des vidéos babi vie bambo te siko za babi Guilhem Ayindu le mannequin de Paris babi elle aura compensé autrement dit la diva congolais ba bon séjour na kata Japon babi Trisha Lemba Trisha Lemba bambo te siko zali balobi Carmel Lufuzi bambote na yo bambote la batutu balinganga babi beauté Schengen Sandra Lemba mon partenaire privé babi Daouda Mbombo donc batozalaka na bango donc batutu tozala babi gloire derrière la caméra na Leli. Voilà, merci beaucoup. Moi je salue tout le monde. Merci à mon privé donc Bamasalanga tout balinga biso donc merci à vous, merci à Adriana maman millionnaire depuis quelque part qui nous suit et merci aussi à moi-même et merci à notre site Elengia Congo frère Mike Kalamba courage parce qu'ils ont maramouya nango parce que ngana zolo banta que garçon ils ont makambo et l'arabiso donc merci beaucoup à Serge Ngwaba depuis les États-Unis Nabo Sanité toute la famille m'appelle ça Irène Makalebo Anita Apula maman sociale Ndeko ya Rodrigue Apula. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Toujours Mathieu Boncher et pourquoi pas Elengia Congo. Bye. Beauté. Suivez Elengia Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo.
na Elengi ya Congo TV. Toko diembela biso tu. Toko diembela biso nyonso. Toko diembela biso nyonso. Elengi ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal, à Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.